Somme 150. Nyo Suzanne Pema et Singele Kumsa Yawe. Ser Yolande, frère Achar Kumsa Yawe. Papa Japou, maman Pepe, maman Madena Jeanne. Alléluia. Masiana Likolo, Ye Azali Mobikisi, Onanini Yoninga, Ozali Kobangate. Masiana Likolo, Ye Azali Mobikisi, Onanini Yomoninga, Ozali Kobangate. Esengo kuna na masia, akoyamba yona esengo, akolimbisa masumu, kidoyo obozwa bomo. Esengo kuna na masia, akoyamba yona esengo, akolimbisa masumu. Mwana ngola tabande ba basamayo wapi mwana ngai Jasmine. Oui, maman. Yaya mwana ngai yaya yoyo Maman. motema na ngai kiti nzambe merci. Nauti musika, maman. Merci nzambe. Nauti musika. Yaya. Maman. Maman, où mon nana? Oyo. Mwana meje. Oh. Meje bote bobombelanga. Oh. Ngana oto sola kate na koyebisa yo nini? Yo na meje bo solola kana ba Facebook na ba WhatsApp. Mama. Oye mbeka na nzela mama tokota na nakute. Tokota mama esengo ya mwana ngai leki ngai. Mama po papa. Acha komela masanga. Akoma kaka sula komela masanga. Obi ngana regretter fort. Comment biso to ke ndubeta rara sac ya ciment moko. Entre temps na biso ki déjà que mère Myriam Kweza bengengai. Habito obetele ba brique pour na chantier na ye. Ya mobile ne godé makoki la kuta bisinga c'est na kende kuna mère Myriam azoluka on a traîné. Papa just quiz. Père va just citer. Parce que likoloka ya sac moko yango to ke tambola kuna. Ya by mais. Ma ngo pe écouter l'autre. Tchaka tam sous la biloko. Ya on a raison mabumwa. Ah. Ngapa bino na kwa sur la bilo. To sa rouge libata je no le chez. Ya wa kisa bokoko mère. Kisa bokoko sur mabumwa ngombe. Kisa bokoko. Kisa mwe développer. Ya kabola la na ota carence dendo. Na c'est 2 jours na olia dendo te. Kabola panze lo ngomba mo même taille. Ah on a bien calculé. Aux 2000 non. Ya zone sa mona liboko. Ah tika ba joko. Na peksa yo. 5 mois to beta na combien? Calculer 5 mois to beta na combien? Wata leona silikate tala climat ozali. Ah mon cher. Jona tombo ko bi ke na lala bien te. Ni to betanga te mon frère zone sa mona liboko. Je sois 2000. 5 mois ciment. Nazo pekisa yo. Ah mon frère, c'est quoi ça? Nazo pekisa yo. C'est quoi on a? Na lingaka kutu te soto kabola mongolo ba français. Donc au côté 2000 kunanga 2000. Au petit 1000 francs awa. Nanini. Quand tu as 1000 francs à yo ko longoli 1000 francs 500 de 500. Wata. La vraie boule. Wata.
Mais oui, la deuxième coupe dans mes motés. Wata. Nana Zwaku coupe mi balé donc comme un jardinier. Na soli na la fleur, Dieu la fleur. Au moins sur mata delvo, au mata ipen, au guide delvo maternité. Place moi de bosso ba chaba fleur et belé. Yana master moi ben que Dieu la fleur. Avant to que na coupe wana Dieu la fait, il y a la fleur. Dieu la fleur. Ça to ka bwana au bien mon frère. 8000 francs, 8000 francs. 500 etika la so échange ezate. Au kati mbongo na kati mutomto ke lukandambo na ye. Ah, zala yo te. Yo pe zala yo. Père Zara Boyogo. Ça bien. Zoka 6000 francs, 500, pesa 500. Pesa 500 to changer 5. On joue combien? 3000 derrière. 3000. Kunetika 3500. 250. On a peu 200. Na do pekisa yo. Yo na zamunene. Semaine o lekelanga na mbongo. Yo na zamunene. Yo na ngai na za yokonda. Yebi nga ko solo je mabe ka siko. Je mabani. Je mabe ka siko. Esengo mingi ya komona yo à 30 ans. Après 30 ans, depuis qu'il n'a qu'à ah, ndenge nini ba faire na? Ouais, papa. Ba faire raison na malamu. Mais malgré tout, moi na suka awa angolais a qui sous bien té. Donc Angola ndena tiki yango awa. Donc refund mo esalama ya niveau 0. Ba biso tozo chance ya kovanda na ba prêtre na Angola kuna et puis solo malamu et puis ande kokolisa biso et puis na sala makamo malamu na zo sala o. En tout cas, na sepeli komona. Merci. Moi libota na yo ningo tikaki biso. Tozali biso nyonso. Nzamba bateli biso et lelo pe tokutani ezesengo nene na kati ya libota. Mais lelo yo ezasiko alive. Moni mama na yo, na leki na yo, Maria Bota. Papa. Ah, papa boyete pardon, mpeka lobi obandi betele ma. Ah. Eza suli kamba ko bomba te. Ye moko asa moni mwana. Ba obombeleni. Tout justement. Akobota te ndenge nini souffrance elekaki. Nga maladi moto akosunga nga azate, ye ndenge azalaki wana moya kolia ezate. Akobota te yaya. Akobota kaka. Nani akosurveiller? Merci maman. Akobota te parce que nous surveiller azate et puis yo kolia na pasi ba maladie. Nani akopesa ngata mbongo akolia? Soki meja lukite na komela kisi nini yaya? Non maman, non. Ngai na bande kutinda mbongo te. Papa. Comment maman le baou? Oh mon fils, to solo la sima. S'il vous plaît. Zala calme to solo la sima. Omoni azokima. Omoni ndaka azokima. Kimelo nini? Omoni? Na kimelo nini na habito solo la sima. Ai akomika nikolo e bonto bandaka oloba n'importe quoi. Maman. Kaka ndengo yoki wana ngana kobombela yo te papa na yo ni safa ngana maladi na ndako mwana oyo akolia ndenge nini sikoyo mwana ngana maladi nakobenga yebo azate atie kolukela ngati si akomela atie kolukela ngati biloko akolia mama kozwa zemi te yaya oui tout à fait normal alo bakake yo oza mwana ngate oza nde mwana na lobi boyi na bambongo nyoso na ndeko tinda na santé na moneli papa yango te santé na moni yo mama par rapport ya bambongo na ndeko tinda mama yango faki mejabota na moni mbongo mama mwana ngai na moni te mama nini tikana loba kaka vérité tikana loba vérité na lembi bato yo babomaka mabala na raison non c'est pas na libala boya ya mama lelo yo soki yo bota pona nini na loba te tikana lobi kaka mabe bongo ezo ya esalisaka ngai te sikona kosala nini boye. Mais je voulais juste me conclure pour dire ceci, ma soeur. Après avoir que les Kanaïtap Oya Yamawa, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous comptez faire, ma soeur? Demeurer toujours dans la même hostilité ou comment? Yangomoni, nangaki to eto solo la, tout eto sumulie kwanza, tout tengeneze yote. Tutembe saba kubwa. Mambo inakuyaka, inapitaka. Tuangalie njo mbele.
unaona aye basi yo muli ndenge nini? nazali kamba olobanga kuna miniti oyo motu na ngai motema na ngai nzoto na ngai mobimba nazomiyeba lisusu te so nasala nini nazoyeba te naza mpe likambo ya koloba te na makambo nyonso ozoloba na ngai naza likambo ya koloba na yo te kono na réfléchi mpe eloko te naza na mposa navanda kimia navanda vraiment kimia natala nini oyo avenir ekolobela ngai. C'est vrai, il faut tala nini oyo avenir elobela yo. Tu as bien réfléchi. Mais avenir, on ne peut jamais penser à l'avenir sans pourtant la programmer. Raison pour laquelle, question Nanga est revenir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Pour l'instant, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à compter pour faire. Je n'ai pas ngamoko na réfléchir nano. Makambo liwa mwana nga bisiki outi. Na éviter na ko craquer. Ko craquer, ça bien. Mais je préférais mieux même ce mec na yo aimer à solo na grande scène na yo Sylvie. Baya ko assister yo parce qu'on va naboyer ça bien té. Là na là, soit recevoir Jésus, chercher les hommes de Dieu, le révérend pasteur Eric Ngonzala Mombali Oma Blandine, azali wana l'église Alliance des Sons juste na boseng na Pansayo. Vas-y, cherche Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu, le pasteur Alexis, Francis Massamouna, ils sont là. Cherche les hommes de Dieu. C'est ouais. Chercher les hommes de Dieu, c'était pas mal. Mais là, on sait, on nous merci parce qu'à chaque fois, Banda Koya a conseillé ngai. Mais homme de Dieu n'inga na oluka. Parce que Jacques Alima c'est église à JCV na Kapanga 117 commune à Kinshasa. Aki mangai. Pasteur Magloire Kola, il y a Bolobo 126 commune à Kinshasa. Aki mangai. C'est pourquoi les hommes de Dieu étant rejetés. Bon, rejetés, c'est un peu trop dur. Ils sont fatigués à devenir ici. Homme de Dieu fatigué n'angai. Pourquoi ni fatigué qui n'angai? Non, un instant. Et tu sais pourquoi pour ne pas dire te fuir, sont fatigués. Bible est enfants, obéissez à vos parents. Na Malachi, et si je ne me trompe pas. Vous savez, quelque part, dans la Bible, Nzambe a dit à disciple abi, bokende, botia son malam. Et si vous rencontrez le mabino lokola banganga Nzambe, botika lipamboli. Ce qui est bibinote pour la makolo, les hommes de Dieu ont respecté. Ma soeur, si vous avez dit Nzambe azoye panayo, que lobby a insulté, que le tega baye a respecté l'écriture. Les lots, on a sur bâtiment comme yabasa Nzambe to balemba yo, et pas Nzambe trop tard dans la rate. Bible soloba. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos appartient à l'Éternel. Paix mon zolo bana que non, n'a pémi, non c'est le côté non. Pour paix ma bien, va à l'église. Remets-toi. Non na makasité. Bon, c'est ngonga moko na kozana posa au l'église na l'église. Den ndeka basa nzamba basi batima ki na bangonga. Basi ba lembisi na bangonga. Non, d'accord. Mosa nzamba amut a rokimayo. Mais actuellement na ndenge est d'autres na ya Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Il est partout. D'accord? Il est là présent, c'est-à-dire, c'est biblique même. Si tu veux bien briller, il ne faut pas multiplier des vaines paroles. Entre et dans ta chambre, prie au fond de ton cœur, Dieu va, le Père va t'attendre. D'accord? Pasteur Stéphane Moubande. Na bengi un téléphone bana ndeko benga o yambanga te ndeko nanga propre excellence Emery Gide Kianga yakutu aboka na liste noire. Tu as bien dit, tu as bien dit faut bokayo. Maintenant tu peux comprendre que non vaut mieux la fin d'une chose qui sont commencées. Blora sika sika. Yeah, tika net yo na sepeli makasi, na sepeli tellement makasi. Ouais. Akaya biso azana Luanda. Aye. Hey. Tala. Avenio. Il faut pas comprendre que vous avez un grand frère na Luanda. Hein? Donc vous avez un grand frère na Bino, grand frère na yo propre na Luanda. Mon bloko na betio. Ya yo pe koleza. Yeah, kabimsa mbombo na lata ode. Ah. Vous avez mbangu te. Bonjour kaka. Eh, pourquoi c'est nini? Oyo na moko ti. Za calme. Vous calme na ndé. Oh là ta bien. Souci na ngezana mtulungo koto. Moto tolongo koto. Ba vitesse mususu rozala. Ah? Oui. Eh, tolongo koto. Oh. Yango na mte sexy. Eh, sexy na makasi. Eh.
Na bien, tout cela non moki. Ndeni nde botikalaki. Ano tika biso kanye tozalete. Ma comportement ma be à quartier ezalaka. Yo wa seke ekotikala ko chance. Bon, classe ndeni. Classe wa. Mais yo ça l'esthétique te. Ngai meje ça l'esthétique. Ngai. Yes. Na ibisu makambo wana. Ba ibisinga te, ngai moko na ndo sola na papa. Pona makambo na nyonso kolata na yo. Ba maladi na bino makambo nyonso et puis esthétique na yo. Okam sans solo babungu. Yo tinda mbongo oke ngameje na tangila. Na tika na ko mona na ngeloti. Na bien, c'est que na cours informatique. Oh ba mbongo nyonso na tinda ka code osala na ote. Na mona na ngate lo moto papa pa tika la ta ko beta lisolo ta moko te. Pora? Ni desinga to sola na WhatsApp, to sola na Facebook. O tika la ta ko ebisa ngelo moto ya Jess. Sko o tuna ngangu lelo ya na ngai. Meche, na diboyi. Est-ce que ngana oyeba ndeni ke papa makam nyonso ebisa ngeza lokuta ou soit ba mbongo nyonso ngana tinda akomisa ati. Yo mona papa no ano mto ba kwiti. Sko mongo seke yo tinda seke ke ya masanga ka akina niko kumila masanga. Yo mona mona makamu papa osala. Après tout faut tuer yo. Banda na yaki oni omona na te soka na ye yo omona na te. Balali. Luande. Balali. Makufa beni. Et ya de mama kufa. Yes love. Ata bole boye bisanga te ngana wifi. Na bien, zana makufa. Zela nanu yaya. Nganda na ya na zwi sima awati. Mais yo Papa tika, na ko expliquer na minto nde mo sans vivre. Ndenge na kasi na news. Yes love noir et blanc. Pa. Balali! Yes love Balali. Na bien. Yeah, you tika na aussi mais kisi na kini donner. Kisi te, coupe courage papa. Papa. Wa. Musala na liela ka ba 13 bit baby ke. Yana ba ngaliya na musala o. Donc je suis athée. Ndeni go? Vraiment faux. Makuva. Banotika. Makuva. Na chance te. Na ko basuma be koleka. Te na moni vitesse makambo. Umati bina vitesse makambo. Petso banoki. So na senya nini na bagi des love roya. Oui. Ngam tuna tangu sa onde za pola. Bando compliqué. So na ebo yo longa kuna mona kanga basuki nzoto ba biku yote. Ça c'est naturel hein. Te o abuse ya baninga libanda. Yeza awa. Ngabulu na ngeza na longolo awa. Tika buko. Bulu na ngeza na longolo awa. Toko ta na Luanda. Vous moi misirai. Négele ba chorisho. Tika buko. Dame. Qui ça vous coco? Potali boison brille non. Je suis qui c'est beaucoup quoi boule boule. Bonne nouvelle formule. Eza passé wata simba ngana nzoto ngana benirie nyota ngana kokuzela tete ya buzo na kokuzela tete ya buzo bate tumuna ka batu mususu kaka na kopo aza kusala nzambi ya pamboli yake namona kipe mabete asombi biloko na ite papa naza na pose na voyager nango ngala lubi adikambo zate mibunda pokende na lubabuyi alubi papa jamais il faut yo pambula nganga kaka na voyager na kende bene na wata lipambuli nini balukaka na makasi boyi ngatata poana pesa yo nakakupambula te boyi na makasi na rapport na zo pesa nganga sala bakatikambo wata yo lobaka wata zanani yo mema wata likolo olingi te na loba likambo wata ozoyeba oyo yo nde Chicago oyo anga nde wata lelo oyo opesa nga rapport ya mwana na yo kopesa ngai te yo moko banda nango pe sukisa nango nga na lobaki likambo mwana wana na koloba lisusu te ya mimema lokwa kuluna ya mimema lokola soki nani nga na koteka ka pondu na ngai na kolemba te na lubi omoni vie c'est difficile kumona ba starli lima na ba real iral ndenge bazalaka bongo tala banyoko maka pona kukamata mbongo ngana ko kupambula eza problème te mais makaso yaza kusalira il faut ngana tindika ipo aluka sanga na tuni
kopambola ye wata ngo akende na mboka nini nga alubi na ngai tala omoni kutoko itina aza kutoka nayibi te nzambe asunga wata alubi papa napambola ye ye pa kende kaka soko mboka kokende Ethiopia ye soki akokende Benin nga mpe nalubi nayibi pe te nde nasaleleke priere nalubi nzambe ata na nzela bandondo oyo barefule ye hey! nga naza tata ya buzoba te ozomona na vie Gwyn Trésor Bambulu na mwasi na Karine soki azwa vie eza mpona courage honorable Pongo Ndeva Arnold soki lelo agani a vie eza mpona courage na ye jireski mwana même il faut kuyiba kubunda oyo bakongo balobi konso mutu kakinwanina yango wana il faut kuyiba omoni ndenge tufandaka kaka boyi na matembe tala na yibaka jour nzambe ya kupambola biso na matembe oyo te kaka na puso oyo salaka Bible eza kuluba biso ne crée rien ne crée rien ne crée rien il faut kuzala na persévérance uza kulanda na vie tangu uza kuluka kusala sala babiloko ezanga tini za malamu te persévérance ngana za kuloba lelo Gimatubwila soki Pauline Kwena azalaki na ngote ndesi bakabwana mengana yibi un jour tokubonga kaka webisengaki naza calme tosola nebitelo nye esenga po tosola nayo papa ngefuna zonga papa natika mwasi na Luanda efuna zonga tokutana ye nazana makambo ebele ya osala awa nazana bato ebele funa kutana bango naza ya kokangama parceke nazozela lisolo moko nayelaki nano nayoki yango te yebisanga soki eza ndenge nini nayeba comme ça nalandela noko makambo mosusu après tokoyeba makambo ndenge eleki Jazz mon fils problème ya lupango nayebisaki okende asombeli yo lupango tokende komona mabele na yo lupango na yo kokende papa ti mokolo nini tokokende nayeba bisika lupango eza osoki omoni ezosimba te oyebisinga ata adresse opesinga ata adresse apamba ngamona okende comme ça yo kozala ta te ngamona moni te papa adresse ya lupango wana eza na commune oyo avenue avenue yango ezoya neti meso kimakima yokanisi mpenza kenga na oki kokosa yo oza mwana na ngai nabetelaka tolo tel père tel fils nasombaki lupango tozokende kokende komona lupango na yo papa lipango na ngai te lipango na biso naza na susi na bino papa oyo eza bénédiction eye liboso ya lipango pourquoi tolingi korata ngo papa me nazoyebisa yo oyo ezali réalité naboyaki koyebisa yo mpo ozalaki na mboka bapaya na ndenge nasombelaki yo lupango mpe makambo nini oyo ezali oyo badémarche fale nasala nasombaki lupango me lupango wana moto atekelaki nga azalaki kovanda na kati ya lupango wana tosali bamikanda nyonso na bacommissionnaire makambo esili nabandi koya mpo nasala bamisala esituka boye papa moko oyo kobimela ngana na bapolisier ezaki o ye nde kolo lupango jamais mais moi osikoki lupango oui nde yango na ngai nayebi so na mboka papa ya te ofandisa nini wana papa ebandaki kozela yo ya nazolanda kutu makambo yango na niveau ya parquet ya grande distance na niveau parquet ya grande distance niveau parquet ya grande distance papa yo ozolanda makambo naovanda ndenge nini nazalaki mosika na Luanda makambo lokuta kokosela ya mama maladi meje kotanga whatsapp bozobenga mbangu sikoyo likambo ya lopangu ya parquet obenganga te parquet makambo parquet senga mbongo oyo oza nango we mbongo oza nango okelandela jazz nalobi vanda nano mais naovandaka tika navanda papa en tout cas papa songa alongo makolo na nga awa na kini obosana ngai peti na ngai makuva na papa leki na yebiki lwambo bandako yawa est ce que biloko bandeko ya koluka nayebi makambo nyonso nga na ozonga Luanda
Non, tu as dit que tu Tu vois, c'est qui, hein? Au moni. Au moins, il se nomme c'est qui sûr. Maman, il y a un compliqué. Tu as bien la tombe à Sawabi. Mais, cool, les gognons. Bon, nous, Anaïcha, est-ce que tu as dit? Non, tu as un problème. Non, même pas. Ok. Je t'ai surpris, il y a un fruit. Oui, Azaï Nandaku. Mais qui peut expliquer de long et à large, je n'aime pas. Ah ouais, nous montrons qui est irresponsable. Et de long et à large, le pourquoi Azaki du Banda. Alors, Yango, même ça qui est d'accord, c'est bon. Donc, aussi, si vous avez une conversation dans la haine, je dois trouver aussi la seule. Tout le monde trouver une solution dans ma cambo. Tu vois? C'est un peu ça, Yango, Nayaki solo là. Nous avons besoin de détails BDT. Mais ce que moi je te demanderai, ma soeur, il faut trouver place au limite à Gafouille. C'est important. Le linge sale, c'est là, en famille. Là où il y a un problème, la solution ne peut pas tarder. Vous voyez, il ne faut pas que la solution ait tardé. Plein de il faut le lango. Il y a Gafouille, ce que je malam. Il y a des gens qui vendent des awa. Yo kut na finga yo combien de fois ya kaka. Ya bande ko ya awa, azo lala awa. Mais mono ya benga ka nièce akufi. Bata musika bazo benga. Bo ba matanga. Ye mtavanda na mwana botama, mais matanga yete. Pour laquelle mabé. Na laquelle mabé ndenge ni. Ceux qui grandissent la fille petite sœur, petit frère ndé sala ni. Comment na ngobolo ko moté. Maman Rosiane Boula motema ya Otis Lufakenda. Agangela babaleki na ndako te bakimaka ndako yo kanisi ke soki Rosiane agangeli babaleki na ye alinde il faut azaleki ni abenga na ye alakela boleki na ye akoma à moitié phaseur nyo santu tika na kambwana siko yonde olympique délégué mingi yo pa na mona ka a délégué so osenga pardon o mete kaza orgueilleux aza vraiment orgueilleux unité bon soit tu osenga pardon ça la confusion, unité à crédit. Mon nom c'est unité, les rassembler. Moi j'aime pas pour la séparation. J'aime pas pour la division. Je suis là pour réunir. Ce qui est bien, c'est que Gafi awa, il faut nous corriger. Mais ça continue à connaître assez pardon ah non bengana été, ah zanda kunaye. Si que le bengana qui a déjà corrigé, c'est simple. Nga objectif est là qui, vous avez bon envoi pardon. Mais ermo gelo ça là yo, ou balo baral bonamo qui bon gaï. Omela, mai, mobulo. C'est trop mignon, Boka. Y'a Nathalie. La glace, c'est ça. Fais ça, Maya. Ah, Maya. Mai. Opi. Mai. Omela. Mais maintenant les choses ah là ma ligne tokos Opi yo di bumu masanga moko au 6e tour yo 6e OK l'homme va 9e tour 9e. Ah bon? Oui, yaya. Hein? Il y a aussi Milois. T'es na simbité. Et technique. Il y a maïso chauffé. Na coûté un petit moment na. Ouais. Hein? Non. Et tu as yaya. T'es petit à rota baba. Au moins so bimi tu prends ba jero ko mulumba. Eh okiti ona. Na sima na. Na dali pocho. Na coûté na dani yaya. Chocho mabe. Nga na obeta lelo ta mo 12 tour mo. Rien à dire, t'as la taille non. Ah waouh, aubergine à kosa, ngaye bébé. Tobota no bana ya mapasa mibale.
Tu dis n'importe quoi. Moko, non, na lobby, Jérémy na Gédéon, bala ma passe au tobo, te mi bail. Tera yo. Ah wow. Mata mezo kota. Ilo na suka kayango. Na lobby non c'est le mandat, il y a $150. Talaka yo vrai chéri. Moi si il faut que je sorte de la non rappelez-le. Chéri. Bébé. Oleki bango bébé. Dans les l'enfant pour non non okufa. Au moins kozanga. Non mona suna kufinye serke za mulungi. Wow. Siko serke mulungi na kata mabe na vivre ndeni sans que Chicago mpanzi na ngazat na ngana za na bébé. Aubergine nanga bien aimé chérie. Bébé le préparer ni. Lelo na sekara mbinzo na kalingi mbinzo na maki. Non, na kalingi mbinzo ndo baina sana mbinzo na simwa pilipili maki ni za mpanzi. Na kuanga esala bien. Merci. Na lungono blamba on la tata mo robe mo mpeki. Poto na ninga na esala ko mwa bien. Bwena mbonye na mibomi. Kufa kala kufa. J'étais le bébé na linga ko leka. Maman abotanga. Eh, na utema oki mama futi na lembi moko. Esolo. Eh, mama. Esolo. Aza bien. Ah mais la raba kisi Obini, tant qu'à 2 jours après tant que voyagé, Rosa Pedro a bengingai. Ou zapi papa zapi ngabi nzambe na ngai yo mama moyena bimanga mo ezaki papa zate mikolo na tseka ngambo. Ozela nga no ya. Na mwaka ena Samuel Pedro, mobali ya Landrine. Yeso. Ninga bagai vota ngabi na limela na ngomela masanga tebo sa mobali na ngai. Nada. Betela na masolo boni kunana. Nani? Meje. Mama nanga tika bozela dela. Papa nous prendait comme na ba statue na Facebook bana na. Mama nanga chérie bon na mama de. Tika boy. Moi mabe makasi et pourtant on est ko déranger makamba mbongo nzuka ni mona sa mama minene kuna moi mabe. Chérie, non, qu'on soit quitté, papa, pardon, on s'en quitté, ni posons à te mambo, kondi boebo. Bon, non, ma manda quoi, on peut. Ok, donc déjà, au côté déjà, c'est déjà ma ambiance. Ah, Dieu merci. Ah, donc, boss a des larmes, t'as déjà vendu de coco, tu as déjà ma bende. Ok, maman ne me t'a dit qui au bon mot. Ah, c'est bon, je crois que maman d'ailleurs, c'est maman bien. Donc, maman est égale papa. Mais Dieu doit, pardon, contrôler vraiment maman, mais il y a qui s'y en a bien. Baba, tu as pu ma porte bien, car moi, comme modèle, on a un qui a hein? Ah, tu as pu ma porte, on a bien, ils ont bien. Dans le côté de la toilette, on a un modèle, on a tout le monde qui a un, tu as bien. Ok papa. Nazo bimatika lelo kandi mnazu mwa courage qui m'a foutu. Wani nizuwa. Eso pareil nga una sa zuwa te yo do tinga nga mo TV ndako. Na fa nanga kaka mutonga speed kuna benga ki artiste ko azoya na epeka ati. Na fa ndika mulundo. Na nyuso lo belinga yi na yoki. Eloko etikali kaka awa na mokili ya Nzambe ndenge atiaki biso tata na mama bato bapambolaka bana na bango bakende liboso mais soki obandaka maloba mabe ekosimba te mpona bana soki opamboli bana omona nyonso basala ntango bapamba bateki okende liboso ata Chicago ndenge aza kuna na mokili ya bandele soki opamboli ete akozwa mosala ndenge nini
lobaka maloba ya malamu mpe maloba ya kitoko mpona bana na yo soki maloba no eza ngai eza bololo ata mwana meki ndenge so akokende liboso te malamu boloba maloba ya sukali mpo ntango yo ozobimisa yango na motema no mobimba mwana mpe sika azali azopambwama ça va eza kaka oyo nga conscience esalaki ngai nalobi te nafanda tosolola na yo lelo soki bana na biso baza komona bulamu te mpo biso baboti toza na maloba malamu te liboso na bango yango natali yenga ndenge nakendaki na ndako ya nzambe tokutani na tata pasteri na biso pichulu kalamu na révérend Jackson Penzo nasololaki na bango balobi papa soko olingi uvivre bana babokola yo bakoliso bien lakisa bango nzela ya nzambe mpo bana bazala malamu yo mpe lobelaka bango na papa nga naza mwana mishoni mwana sebeko bumbu de nzambe oyo tosambelaka mikolo nyonso nayibi mokolo moko akosalake wata azala malamu chicago azala malamu yango wana vraiment na oyo yolobi naza kotala Pauline Kwena motema ya Gima Tubila balobi papa pasteur alobi na yo yo pe fo fongola motema pa ya bana yango wana lokola nga nani tozabuli na pensaki ndenge tokusolola il faut tusambela pa ya nzambi tufongola nzela ya bana artiste mona Luanda ya solo le seul congolais voyager en avion azongaka na avion pas président mutabi onde yo polo bango mingi pe bien pour ba comprendre même ce que Congo omoni voyager na ba 1900 surtout na ba 2000 te yango na ça dit rotation te na moni bina mère par rapport ndo ande ko loba nande na moni bina mère en tout cas na biso o mona bientôt mona na sala biloko nana kopu mfuta pa kopu naka bien batayanga kitoko monsieur yes no yuna moni buto zonga no lwana non ko gati te tout no lwana sana na kinza fouetu ndingo mona nga maman en direct de Luanda donc ndena monio na raisonner ba mo makambo tout masana nga makuva yebise nga ya dema na leli makuva na ebite na pesa oni makambo obi pardon omoni ndina edema omoni nga oyebinga ngalinga soyelinga kop tak to salimba makobi na baton ebele yebisanga ndo zwingo bandola nanga chaque jour toka ndo yebo to sema solo yoke mama ono bo mangai na bomo te bébé chaque jour chaque jour aya dikinde kasi même ce qui est plaisir fanda no to kochongo bien pour apo bokena ko kochina ngana te makufa to sala boy yo tikala ka kochina esima wana mutu na yaza mutu na beni bajana na linga te na okanga pamba to na ba na linga bajana te no kochina ndenge ni no kochina ye ko kochina ngako ye pa na ndeni na linga bajana te ko sasa bachete to na bango panza milanga no kochina ndeni mama pardon makufa yuza mutu na nga na boyi to bebana na yo yo déjà la kisinga madame esili c'est tout oza calme na yo na bien ngana memo na Luanda yo za calme tato kuta botinga yi Fabrice Dema na Luanda ebike kopo ngana salaka eza problème te zelo za 10% na esili oui c'est tout pardon eza ni na ngwa mbete batu na bien na mona par rapport à bolingo déjà boni ko pesa nga oyo na zonga sur Luanda te mon boulot sepelaka nango mon boulot nakosa petona boulot bien ya keba kosakana te mpo journal lelo ya mabe ya mabe sodaje apesi biso nyonso mbongo awa tolie yolela ngai olela ngai sanatela opete blok na mosuwa biso vérité okipe ngai te okipa ngai te tika biloko ozobebisa mosala dernièrement obebisika babrike biloko wana esala bien te ngai namemaki okoma brike okoma nani depuis koloba mo français loba bien moto abeta brike na français babengaki nini oloba nini bandela nalobi briquer moto abeta brike na français babengaki nani nini briquer babengaki nani briquer
Psaume 150. Nyonso eza na pema esengeli kumisa yawe. Sœur Yolande, frère Achar to kumisa yawe. Papa Jean-Paul mamu pepe mama Madena Jeanne. Alléluia. Masiana likolo ye azali mobikisi ona nini yo moninga ozali kobanga te. Masiana likolo ye azali mobikisi ona nini yo moninga ozali kobanga te. Esengo kuna na masia akoyamba yo na esengo akolimbisa masumu ino yo okozwa bomo. Esengo kuna na masia akoyamba yo na esengo akolimbisa masumu ino yo okozwa bomo. Anga frère Char Kwezi Lungungu nazalaki ntina te na miso ya bato kasi lelo oyo nzambe atombolinga apesinga valer na miso ya bato. Esengo na lola soki mopakano moko abongoli motema tala feti kuna na lola tika oyo nzambe asalelinga nafanda kimia te elongo na groupe cinématographique Les Aigles totelema po tokumisa nzambe. Starlilima image bana sebeko bumbude botelema ngonga na biso yango yo. Groupe cinématographique Les Aigles de Papa Kema Studio Ndombasi Record. Esengo